micro muto lo ba ningi mais là to ya na montage tozana posa ya kozwa tout le monde qui est utilité to longoli mais na média en ligne c'est encore le contraire le baki ya bolam ba longoli bazo ya mabe oyo lo baki wana nde batie o même muto ba mais makamzu no baki kutu ya bien botie te bozuka ka na lo baki ya buzoba pona koma na kanda botie donc ozomona que c'est pas normal et puis biso pe marque toujours détruit mœurs. Oui. Toujours détruit mœurs. Normalement, journaliste, ndenge aza atangi la classe, azalaka na un peu pour moi quand la kisate, au cause de la partie privée, oza le chef au milieu du village. Ça veut dire que ata olinga, nani journaliste ça la politique té. Journaliste ça la politique té, ba au cause la manifestation, au cause de t-shirt mon côté mona la kisake, na za partie songolo. Un chaîne comme une tendance. Merci Nandenge Boza et Belé partout dans le monde pour la Kolanda chaîne Nabino Bolingaka MJ Télévision Mami Wanja. Merci beaucoup. Naba abonné fidèle tout la chaîne Nabiso Obozakana tout le temps au four et au moulin pour nous soutenir Biso à travers les commentaires Nabino, à travers les partages des émissions Nabiso, à travers les j'aime Nabino et ça Kabiso bien. C'est une occasion pour nous yo Zolanda Biso pour la première fois. Nous s'abonner à la chaîne OT. Occasion en goya ko s'abonner, ko aimer, ko commenter, ko partager ma vidéo Nabiso et ko ça la vraiment très bien. Merci beaucoup. Naemoko, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanjamote, ma papa Micha. Et puis nous avons signalé déjà na bana tout Orléans. Lobby, Fifi Lobby, tout ça journée. Lobby est la. King Ganda, Lobby est la journée. Lobby est la mercredi, donc ils ont anniversaire. Le 14. Oui, le 14 mai, ils ont anniversaire. Il y a Yemoko, papa Micha de Paris, Moninga Estervos, Nia Corse. Donc, papa Micha Azali, Mobali, ya patron na biso Mami Wanja. Lobby est la journée. Mbota, madame, bana tout Orléans. Lobby bo sangana bo souhaité. Papa Micha. Azali ancien et Orléans, ancien à Paris, bon souhaiter joyeux anniversaire et que ça l'a vraiment bien. Lelo donc Tobi Peto Lobela, au Italie média en ligne, média en clair parce que lelo toujours ba soutenir nani azanani parce que mon salo toujours sala o qui journalisme mutunyo sa commune ko salango et comme il a mutumo bo alali ala muki loko amoni muninga le mo ale kana télévision muninga le mo ko ale kana chaîne YouTube songolo yeba lobi ngapetika nasala pe musala oyo parce que zanango musala moko ezanango facile ngape nasala nini nameka musapina muzindo mais tozo bosana sima wala ke ba professionnel bazali bakolo musala oyo o ba bandango vraiment na télévision bango ba na YouTube te ba banda na télévision non sans commentaire mingité invité nanga aza déjà awa moi personnellement je la connais très bien, c'est une grande dame. Elle c'est Fifi Loali, une journaliste de la chaîne Antenne A, la chaîne des références n'habite sur échange. Fifi Loali, bonjour. Bonjour. Nasepeli komona yo, bandeko bazolanda yo partout dans le monde. Ce que c'est présenté du sous ça bango bien. Moi c'est aussi présenté déjà nga Fifi Loali, donc naza journaliste, présentatrice il y a journaux parce que journaliste pour batunyo soit bien journaliste, il faut que journaliste les amutoyo à présenter à journaux. Donc ce que vous ça la kaka étant que animateur ou animatrice, parce que bengo animateur na animatrice et à télévision. Mais ça bengo journaliste, ça veut dire que tu présentes les journaux. Donc on a présenté à journaux na antenne journal ming ya lingala parce que j'aime bien la langue lingala, donc on a présenté à lingala journaux télévisés. Très bien Fifi Loali, mais quand on a ce parcours na yo bandi wapi yo pose ka système ka concurrence de batu bilelo le bakoma ka la muki lo kwa mbanda ne moko boy ex ne mo
boye akoma osaba émission parce que ngape fona sala ngape fona tia libaya et bandena ndenge ni ah parcours na reza mulai mais na okata vraiment nga dans le temps na ko lingana za la hôtesse de l'air maman lingaki a voté maman lingaki na za hôtesse donc na bisa ke na vie na nga na osala misala mibale so na za hôtesse na kozala avocate donc de misala wana maman lobi non oza makamakasi soki okeki avocat ezala bien te na mwana moi c'est tout hôtesse de l'air maman boyo non ezala misala batandumba ezala donc c'était vraiment ngabi bon OK je serai journaliste maman bi non journaliste peut être finalement dans ça ni na vie bon na bandaki na ba parcours et puis na ke na ina le col na ko la l'art grammatique donc na l'art grammatique ngo pe na zaki na moi oyo na ke na danse na moi na ke na théâtre donc na ko combiner na ngaka oui na za ba photo na za nini donc na ko ke en même temps na danse en même temps na théâtre et côté wana pe na mergent moi muke na zaki pe na ba groupe ya comment dirais-je ba groupe belé on a sala pe ba théâtre et tout na mboka na biso awa bo ba yebi pété donc oyeba alors et au sala que na bi bon na ko kende antenne dans les années 2000 hein donc antenne na bi bon ah na linga pe musala journaliste na tuni bako ah pona comme journaliste il faut na sala nini basikanga mena ko seka ah yo ya ko tekela biso bambisa wana antenne ba teka ba mbisi na za ko plus bambisa utambandaka na oya na ngo na oya Chief Willy minera ba moto moko voilà Chief Willy Kalenga et azaki chef azaki pe chef antenne na ba nini so na yekuna moi ba nini après na bandi ko mitika vraiment pona ko sala nyonso pe na babi no zo formation na temps na jing na wesh azawana ba komi ko former babi mo bazo former bato donc na journalisme nanga na se format dans l'état donc na yekola on a classe mais na se format dans l'état donc va former nga et puis na antenne dans le temps dans le 2000 antenne ezaki chaîne moko po tia likolo kuna il faut zala donc jing na wesh ndé mutu vraiment a formanga nani na sala 2 ans na simba ka micro na okeka ba micro baladeur donc ozo simba ka micro mona nanda ko ba yo mona na la télévision te na bizela émission tel o mona liboko nanga o simba ba micro ba lino ba bomba donc yo zo chaka loboko voilà ce qu'on faut na tie loko moko bo brasserie moko boye pour la ngai donc na okende na ba non une petite sœur à Silika dans le temps petite sœur nanga ba abi boni oko kende musala mobimba pendant 2 ans ba futa kaote o mona na kapete ngabino na ebeloko na oluka na vie na yebi o mona na katenga biloboko nanga bo mona ngote bo boza na osa bino si donc na komaki émission nyonso ba oloba na kendo ko tourner na ko kende ba musicien nyonso minene za ba Koffi Olomide ba Papa Wemba ba King Kester ba et puis nazaki mingi formé na défait na biso Faustus Kakonde de mutu vraiment azwa kinga en shell naye tout tambola kanaye donc dans le temps ezaki na ba Marlene Kakonde ba Charlie ba Baswa donc tu sens que antenne ezaki na ba figure oyo que soki figure emblématique donc tozalaki wana tout ça ti et okoma que monsieur le DG Kalingai ayebisanga tukutana eka na couloir ayebisinga est-ce qu'on créer émission note na mona kona ba émission nyonso donc na okota na émission ya Thierry Diawa na okota na émission ya Nathalie Masengo donc ba émission nyonso suffit ba émission ba tiaka ba invité wana so bo bengi ka invité na koti eza la télé matin na okota et par scène Kamango na okota donc il faut kana mona na ce qu'on a bisa famille na mona o mais o mona autant que journaliste té o mona na tant que ba invité ngabi au moins na o mona na donc au moins na vie soko lingi eloko na mutema na mobimba oza na vision eloko yo lingi quelque chose bato ba oloba okokangama na eloko lingi temo na lingaki musalango donc ata ba minimizenga na ndako ata ba finginga na bato o to mona ko nga na ebi eloko na zoluka
donc on a continué ti bayo pesanga émission nanga na plus de 4 ans 5 ans bayo pesanga ko émission ba bina créer émission ndena OK émission nanga liboso na créer ki na antenne ezaki l'harmonie dans l'art wana bandolo belaka art pona mona batu mingi ba OK na musique eza art mais ngana kende ki na ba peine na peinture na ba sculpteur ba dessinateur donc na kende ki mingi ba côté wana ba poète ba biloko wana nyonso de côté ngana kende pona mona ki ba émission wana bazo salaté malgré na bandi après bon antenne na okende na RTGA on mona ka biso to soko ba ndumba un peu na RTGA na omona après kama papa na biso Pepito ayozwa marché moko boye na Matadi abi afifi ozala kasa na ngi ozala groupe nanga malgré ba mibali bazé belé mais nangi ka yozala donc nazaki la seule femme parmi les 5 garçons papa Pepito amemi biso na Matadi kuna contrat ndenge bango ba solo la ki biso to ebité to ozwa ka mbongo moi dans le temps ezaki ke fuyer soka memi bino ata azolia bino mais au moins moi muke wana bodika vie apesi biso opportunité toke kuna to sana saki presque 9 mois 10 mois ye lokola ye mutako solo na boss amonike na RTM na ko bossa RTM na Matadi chez tonton télévision chez tonton na vandi kuna na bandi ko sala après ba pesanga mi na animation parce que ba moneke na animation na zai makasi pourtant na antenne vraiment et format qui biso na animation après mais s'il y a pas to sali lokole ba okana papa Pepito talobi na ko tika pe équipe nanga ate to zongi sukini to zongi kin na zongi sur antenne ka likolo lokola nani déjà na bon mukonzi na biso moko technique Elvis Masiala pour le moment il est aux États-Unis na Canada ba yo pesa ye musala na Boma azu musala kuna na Boma alebisina fifi est-ce qu'on peut travailler na Boma et tant qu'animatrice ngabi oh pourquoi pas faut mais salaire nanga mon quand même il faut salaire pour talaka na otika biloko nyonso a négocier nga moi salaire à likolo na ki ko travailler na RTB na Boma to bandi ko travailler kuna yepela azu moi occasion na ake atiki ngai na RTB kuna siko moi ba jalousie zalaki ye kaka utiki sasa mobika ki sasa ndenge zako ya utiki sasa biso bana point ya Boma ale kabiso na salaire na kuta bango ba sela nga réunion na fungola na kenda na Regina utaka bato atondi na bi réunion nini ya babengi ngate na fungola na bisi muto na Regina pardon ko fungwa na micro to ka iloko ba oloba belande ngai oh yes ampaya akole ole kabiso na komi boy na ko perdre vie na saki 2 ans na ki okutana na kolo chaîne ezaki défait na biso papa Ngovado na biso papa Ngovado na ko ki osala isusu ate tala na moni ke vie na ngai komi en danger funa kende na yo zonga na vandi na yo zonga nazaki kana point noir na Boma timbala moko na ye ko sala que na yo tika ko travailler kuna na ke maintenant mbala moko na bi bon na kende danga nanu na point noir lokola père adoptif nanga zalaka na point noir na kolimingi na Brazzaville donc père adoptif nanga za na point noir na yo kende point noir na kende na aka congé il y a 2 semaines pour na bossa na biloko na kutaki ba otonganga na zongi su na Boma na yo comme lettre ya mise en disponibilité na qu'est-ce qu'on point noir là na que point noir point noir yo pesa nga sortir makam oh na Boma kutana ngo kwa deux ezaki le bazo préparer donc surtout ce que za mutu moko za non mutu ya batu les a difficile pour mutu salo mabe pour batu nyoso babanda ko ebiso ke za na bien na batu toza na ba défaut na biso mais toza to ebi quand même ko vanda na batu c'est ça na bandi na yo na bandi na Boma na point noir na kekuna na komi ko muto chef John Ngombo a confié kinga depuis ni là chef John ya antenne ayoki kina ke point noir abina tu en contact na camarade na yo wana ayo pesanga musala et tant que secrétaire na école moko boy Gandhi School na point noir na vandi boy na bi au moins biso to mesala musala télé mais bi c'est na okokana ngati malgré wa pesanga mbongi belé mais il y a quelque chose qui me manque
il y a quoi? Moi j'aime travailler à la télé, soit à la radio, pour une antenne, à la radio, mais na RTB, c'est une radio. Donc on a la télévision, on a toujours un plus. On a toujours un plus. Radio Moka Fungwa Misika na Point Noir Ponto FM. Moi on a été en contact na Kolo Nango ok. Bayambanga un certain samedi. Sylvie na kekuna ebisanga ça utikine bino batakini to koma banga bino le boya kaka boza danser. Boza danser le ba utia bino pe boyebe osa elo côté. Ngabi bon na ko s'inventer bo mekanano. Yo so mona oke musala ba osala interview mais interview no ezate ko bo so na chef boy le kamba mon na radio du donc na créé émission na en direct des émissions en direct na créé émission en direct na pesa ngo combo na donc ba rubrique na donc c'était pas facile pour na yo. C'était pas facile mais pour tellement que je suis dans le métier j'ai appris et je connais le métier c'est facile mais ce qu'on y est loko na yo zo sala eza na facilité donc na ko lo ba na pesa vraiment merci na jing na wesh parce que formation a pesa nga et ça là qui et la musabongo nanga ba pression wana ba sous pression wana nyonso et ça qui ke e fungula mayele nanga sous makasi na ke ndesu na RTB ba fungoli nga sous mayele ya radio na ke kuna ba tenga OK na yoki mais kota na plateau na moka na régie ba to solo na binzambi yo moka pesa nga mayele ba pesa nga ba bi émission à 15 minutes Sylvie la commune a créé émission na pesa ngo combo Ponton FM donc et quoi ezaki samedi na bi kaka Ponton weekend na créé ba mon abi Ponton weekend alors na bandi ko animer na mona 15 minutes na ota téléphone na ngabo 15 minutes ezole quand même bazo tika kaka na créé ba rubrique ba otika kaka ngabi na lobato na tiesiko téléphone ouvert mais na téléphone ouvert bango moko ba kamwe même la PC numéro tout ça na salle émission pendant 2 heures du temps 2 heures du temps na ngamoko wana ya ba piège 2 heures du temps na ba katangate nité na clôturer émission na 2h30 papa na clôturer tout na bi bobo to bando kuta na bino tout le samedi na 16h pile donc na mi pesi na biloko nanga ba le na silisi kabwe na mona ka bato batondi na régie omoni régie ya radio ezande monter na télé po omona bato ndenge po il faut batsa ko basi na le na sisi ka ba boke betami pa bi na kebobi chef na lobby nanga bon dans le temps c'était éloge le défunt éloge Patrick ayebisanga lobby na kanisa ko yeba ke lokote na baki ba pesoka minute so ba monika bandi ko sala mabe ba kangi son ba tie musique yo lo ba kanonka dans le vide maintenant on les qui sibiso au kamu sibiso donc toyo koma na le ba ko sala pe télévision ba sali télévision nazaki la première fille ya ko pesa émission na na télé parce que là lobby na bon to sali télévision ba pesa ki mingi vocation mingi na journal télévisé mais en français ba boyena ko sala ya lingala to on a peine yekola ki na ba journal te nazaki na kaka animatrice ba bisinga il faut ba former na rédaction pas de problème toza na âge il faut to apprendre moi je suis là pour apprendre ba bi OK loko lingi apprendre to la kisayo na kota pe ba cours ba formanga na zo même ba brevet ya ki journalisme ya ndenge ya formation ndenge na zoaki après là ba bi bon préparer ba émission ngabino na préparer émission écrite té na bengi caméraman na bengi monteur na bi bo créer lenga générique sabu kuna émission kaka na saki ya harmonie dans l'art na meme ngo kuna na tiango image donc c'est le quoi émission 0 mais peut ça va déjà avant quoi là mais monsieur lo j'ai bon OK bato baza na synopsis na bango ya ba émission ba pesa pour to yebande ni to ko étudier na staff nanga pour to ban na yeba mona clé kabi quoi tu as mis ça ngabi c'est déjà fait tout mais yo etona biso kaka baninga bazole na ba papier yo yeda émission faite bati wana direct biso nyonso bato akomi mais ko corriger ou ko discuter sur l'émission batali babi émission za kitoko ezala nulle part na Congo parce que au sala émission moko oyo ezala kati donc tozo zwango donc nazaki moi ça liboso erotia émission ya liboso na chaîne MCR TV ti lelo eza na Point Noir et yango nande chaîne mobimba na Point Noir vraiment na kene na ba
chaîne ebelete na tikala eka na MTV si le Zara kuna pona Zara kuna au travail à distance très bien Fifi Loali parcourir l'équipe moulai vraiment plutôt continuer de comme Atilo Bita la télévision à Likambo il y a temps et le temps c'est de l'argent Fifi Loali première fois na yo ko présenter émission na chaîne à monene le quoi antenne ah Isaac Ndeni au van vraiment mon réalisateur wana ba tio caméra liboso yo bandi ko loba et au peu surtout qu'après quelques jours peut au moni yango pe eleki Isaac matata na bi première émission na Isaïe na Arsène Kamango na animation matinale Arsène a lobaki non je vais te prendre tu vas commencer à animer avec moi to bandi boyebi ka Arsène na za muta lopoto donc soko za lopoto pe ya kotengama na ye vraiment eko simba te donc to banda mama na simbi micro na olenga donc tellement Arsène na monaki na olenga azuje to vandi na se aedenga to vandi na se mari ko va na se mais ko lenga kaka atie musique abi fais comme si tu ne vois pas encore bataki 3 caméras minene wana tozana réalisateur dans le temps c'était Xavier qui était le réalisateur papa Xavier donc na olenga bi l'air batie musique abi fais comme si ozoye batte ke ba o filmer yo fais comme si tu causes avec moi donc occupé na te ko ba otala nga na ndako ba mona boy ba sala boy so tie ngona mutu oko banga donc fais comme si il n'y a rien que tu causes que avec moi abi ah OK après na comme so rythme so ka moni neti na olinga neti na sanine absolument moi blague moko wana c'est que et kenda kambi wana donc frousse ici bon frousse là qui moi muke mais tu le frousse ezala kaka parce que ezala caméra moi frousse ezala et alors va médecin va banga anesthésie donc c'est un peu ça mais ça va donc moi frousse ezala nango mais ezala neti ya bandelité yo moka muto yeba que na olenga place mais muto otala yo oyeba te que ozolenga donc tikali siko ya ndenge wana Fifi Loali oza moko ya bapandisango ya munene ya mboka oyo parce que oza na chaîne ya munene chaîne eza renommée antenne A voix oza pe DG ya chaîne na moko Loali TV il faut to lobelango awa bimisi ba secret bino ba fille ya télévision ba fille ya média ba jija bino de tout le monde balobake bozaka mobulu bozaka sérieuxté po bale koma pasi bozakana toujours pour na comité ka ba numéro na binwana ezakande koluka mibali parce que ça base bela mabala oh lelo baza ko se plaindre par rapport ya ba comportement na bino ba fille ya télé ba fille ya média ba bi baza sérieuxté ba yiba mibala bato réaction na yo par rapport ya bande kondenge balobi bon baza na faute te hein baza na faute te parce que na domaine nyonso ba batamabe bazala donc balobi mbuma moko efingisa bambuma nyonso mais c'est pas tout le monde soki oyebi eloko yo lingi na vie okoyeba ndenge otambola mais na ba église eza ba sœur pe ba protocole pe ba pengisa pe ba pasteur non donc eza nango te ke yo no ka ba journaliste même ba misala nyonso ezala misala l'état ezala wapi côté basi bazali soki suffit kaka za kitoko mais na télévision soki yo na musala na esprit ya kosala ki bordel na télévision okena musika te o suka na ona nzela ba mingi bayaka toyeba ba kombo ya minene mais ti lelo bakenda te il faut muto ayeba ke musala to sala eza musala nano en premier lieu ngana yaka na sala ki journalisme et tant que musala et tant que bamona ngati parce que même ngamoko même so bato même neti awa naza vraiment connu te mais na pona so to tamboli na yo lingate vi na ngai komaki na kaka na kokota mutako ya tipoto abenga na hotel to ke nokuta to solo la moyena kote ezate po na mona kaka bato mona kaka na kende ko hotel kuna mboka sasu kuna songi eza makasi journaliste kuna songi eza makasi to mona ki na hotel to mona ki boy o baba na kokota baba te na kokota donc vie komaki na kaka siko imagine toi bamboka mikende ngwana yo zala muta mobulu ozotia téléphone ouvert bako banda koloba buzoba na yo na télévision donc na mi pesaka discipline moko na mi discipliner même nga moko makamususu ozana posa osala mais moi na sala ezate pour na bomba personnalité nanga parce que loko l'équipe personnalité ezate okozala na ba millions okozala mbonge belé mais soko ozana personnalité ya yo moko te eza passe ba yebinga
bo batambola nanga bo basala nanga bayebi ke na milinga te mais na linga ka bo moto nanga koleka mbongo donc yango wana na mi traitaka même nga moko trop dur pour na garder personnalité na ngai mais na télévision soki oye na mutuke olinga mibali yeba ko okufa surtout bamboka kwa ba point noir okufa obea liboma donc oza vie na yo ekokende kaka na danger nga bato mingi na point noir ba mikonzi ebele bataxanga de lesbienne oluki ameki bokale atelika baza lesbienne camarade na moko yela fifi so na yebaki ote nga na ndimba po bakonzi mibale ba otonga ba bi oza lesbienne pourquoi naza na politesse nanu mutu soko odragenga na yebi ko yebiso nonte na lobi no pe wite na lobi no pe nonte ona oza na posa na so na lobi no non ça veut dire relation katani so na lobi no oui lero kozwa ozaki na posa ça veut dire relation pe ekokatana loko naza na posa na yo na ko garder oka na ba assistance donc za no zolo bana osekala ngaka on va voir mon conducteur on a vu ça et ça un problème que là moi si on mobali là on benga na téléphone on mona kana so mbrouiller non mbrouiller tu olemba nao jour là to mona ne susu mais toi tu me fais machin puis chef et moussala donc tu vois que c'est une relation ekotika soka mesani na obotika li ba camarade mais lelo soki oke na mbali e ba ke mbali batongaka fio ngapi na soki yo pe toi ça nde boye ou perd de paix personnalité na yo ou perd de paix poids na yo donc kindumba eza na ona suka te mais bandumba na bandako basa raté basa pe kindumba donc ezaka ba journaliste te très bien Fifi Loali différence ni ezali entre média en ligne na média en clair. Média en clair, ils ont des normes. Oui. Où il faut te suivre. Dans les médias en normes, ils ont la formation selon le journalisme. Et que journaliste avant d'arabouer, journaliste là aux oloba, ils ont des gestes au koloba, des gestes au koki kosalate, na ki journal, ils ont la télévision, hein, tout le bas pour batunyo se va comprendre ni tozoloba na télévision. Donc ils ont na makambo oyo au koki kosala, na makambo koki kosalate et l'obelinayo koki kozala ndenge nini et sekelinayo eza contrôlé et tout mais na média en ligne on voit un peu de tout et de rien donc bazo landa d'ontologie ya ki journalisme vraiment té parce que na ki journalisme eza makambo nango eza na ba interdit eza makambo tokosa na makambo tokoki kosala té mais ba média en ligne il y a du n'importe quoi donc bato kenango na qui va qui donc il suffit kaka eloko na eleka donc yango na un peu na même on est bo soto o e bomba maki donc un peu ba making of hein ezaka ba erreur moko bo aki sala bato basaka mix cinéma ne ba comprendre making of donc ba erreur to sala ka o ba couper action ba erreur wana de yango wana nde ba bimisa yango ba erreur ko la kisamate et mon encore papa na cameraman na ko bisa coach oko kata mo mkena mila mai akati na milima na bato ba otala ba weba teki na melaki mai na telemaki na kena se soulager ba weba bango te mais na leja na rizo kaka mutazui mai kwa mutatelemi akena na tiki na binoka bobo otala kanda kuna pa mabo na kena ko suba na yesiko tu vois ce sont des bêtises oyo ezala soki oyebi vraiment na écran o kango vraiment kele o landate mais yango mutezo exister siko au monde ande yango muteza na ba vue buzoba wana nde mutu ezo sepesa batu mais on dirait biso bato tolingi susu makamba bola muté to komo sepela siko na buzoba buzoba nde ezo exemplaire mais makambo ba bonne vie ba bonne manière nde ezo disparaître donc yango vraiment crainte na biso bato toza ba parents toza na bana tozo baté richesse nini totik la bana la longue. C'est un peu ça. Richesse nintotique et là-bas dans la langue, on a question au Madame Fifi Loali a posé vraiment dans l'internet partout dans le monde. Fifi Loali apport il y a média, na katia jeunesse congolaise et ça nini. Ce n'a lobby média parce que na généralisé, na télévision en clair, na télévision en ligne. Apport nango, na jeunesse congolaise et ça nini. Ah, et ça vraiment foutu.
moi excusez-moi, c'est la vérité. Et ça y a beba makasi. Tout le monde biso nde siko nde tozu ba média en ligne. Oui. Biso nde siko nde tozu ba télévision. Oui. Mais mindele bazaki déjà ko exister na ba biloko wana. Mindele ba censurer makabebele. Oh que soki neti to exemple ya média en ligne, muto ya wana kaka son charné kana vie ya mutu. Vie privée ya mutu babimisi yango na télévision, babandi ko finga et tout. Mais kuna ezande ngwana te. Kuna soki obandi ko lande la vie privée ya mutu, balandi au bas monde. Au foot ba monde, au sala bo. Tu vois que kuna eza bien cadré. Mais biso on dirait ba bois que biso fléau moko boé, donc buzoba na buzoba. To finga ba chef de l'état sans se rendre compte, ozo finga mukonzi ya mboka. Donc ça veut dire ko finga papa na yo. Po papa abotinga ataza na ba erreur. Na bimisa bo sota papa na liboso ba tuté, na ko melango. Mais yo soko bando bimisa chef de l'état ba finga ba gouvernement ozo mona nde bato bazo c'est la première dame ko ta commander eloko na bango pété o ba koki ko finga ndenge balingi. Donc tu vois que toza na richesse moko ma bête tozo tika bana bazo koma ba impoli bana ba koma ba insolent ba réponse moko mwana ko répondre o bobi o mwana nga na boti o ndenge ni. Donc média eza na kati ya destruction ya jeunesse ya Congo. Quelque part aux hommes la tête que ça bah réseaux sociaux y a rendu mutu vraiment et ko boma vraiment musa na biso toujours ça parce que biso to ça na ba télévision na kala ba canal qui télévision wana au moins la soki oloba ki mabe pour la mutu moko bo autorité to artiste moko monteur osani akokata parti wana OK censure tandis que lelo eza sous bongo te lelo komi na ba réseaux sociaux na do mutu oloba ni n'importe quoi pour épiquer awa eza nango église te YouTube eza nango bisika okoko loba makambu nyonso eza bisika o ekoma nango esika ya ba compte à rendre yo en tant que mopanzi sango en tant que professionnel professionnel ya média okoko lancer message nini na bande ko nyonso o bazo bebisa eloko babengi déontologie journalistique. Mais eza toza comme na bakonzi oyo batali makambo oyo ya bapanzi sango bango nde il fallait vraiment batelema parce que ba monde nyonso ba peneti na Brazzaville to sali quand même na ba Brazzaville to sali na ba Point Noir eza na biloko mususu ko tolérer eza biloko mususu ko tolérer te na minute ka ko ke prison na minute ka bakangi yo na minute ka babomi yo parce que eza nini eza na ligne à suivre osota la télévision moko ya Brazzaville pour to landa pe biloko ya Brazzaville osota la mutu moko politicien moko bo journaliste moko politicien vanda ba do finga ba politicien o mekana ndeni parce que eza na ba norme il faut ba censurer ezala bazo censurer loko moko te totikali à la merci ya biso moko donc mutu sala o ezoyele na mutu aza mutu même na ndako soki mobile na yo atiki o laisser aller eza bilo mususu bando sala même yo moko ba azo contrôler ngate azo pekisanga boité azo sa boité parce que mutu aza wana il faut kaka balakisa nzela à suivre donc d'anthologie journalistique il faut ezala na ba chaîne nyonso ezala média en ligne ezala média ya biso ya clair il faut surveillance ezala na Congo te mutu alamuki lobi azo sala nanu azo présenter akangika liputa na tolo atikali wana mapeka ne polele azo loba pe bato lobi omona ba vie mati ne bato ba matisi ba vue amoni yango c'est normal et là comment ba censurer et tout donc amoni yango normal lobi osala ne na kaleso na mona me fille moko asala kangi et suis awa na tolo bozela na ke ko sukola nazoya ba TikTok do buzoba moko akasukola omona siko bato ba vie zo mata buzoba bozela aoya ndenge nini oya mutakala oya ndenge nini donc bato bozela donc omoni ke toza tokomi na mœurs na biso eza vraiment ya kobeba toye tozui côté buzoba o ba bombaka biso tozui o ba bombaki o mundela bwakaki biso tozui yango to bimisi yango alors eza faute pe ya population te eza faute ya bakonzi na biso il faut censurer ezala kana télévision te pour lelo na télévision soki buzoba esala mine toza na antenne wana soki tosali ba nani toke ba reportage na ok reportage bato le bopesi bato micro mutalo ba ningi mais là to ya na montage toza na posa ya kozwa to monde que c'est utile to longoli mais na média en ligne c'est encore le contraire le baki ya bolam ba longoli bazo ya mabe oyo lo baki wana nde batie o même mutoba mère makamzu na baki kutu ya bien botie te bozuka ka ona lo baki ya buzoba pona komena na kanda botie donc ozomona que c'est pas normal et puis biso pena ba
biso pe batoto mesani pe na média normal oyo eza na badontologie toye isusu en ligne toye isu nde kobebisa isu koleka tomoni neti bakokanga biso mais bavu mais ozobebisa éducation na yo ozobebisa éducation ya bana no parce que le batalaka ndenge ngai nasaka baémission. Je salue papa Jean Roger et mon père José Loali. Papa na biso batalaka nga papa na nga batalaka baémission na nga bandeko na nga batalaka bana na nga batalaka ba téléspectateur na nga numéro 1 eza na famille na nga eza so batali côté mo na tengami na ça na média en ligne na chaîne na nga moko mais ba biso côté na vraiment ça ne va pas comme bebisa ni na yo ezala ata ndeko na nga Joël Okondo ayisa je te connais pas comme ça ozo bebisa image na yo on te connaît classe et calme, on te connaît poli et donc bien éduqué. Alors ce qu'on pose on va vu comme laisser aller comme pepele et comme baby ça même image dans mon corps il y a beau motono na otala na ko changer lobi nango na tout ça va maintenant bi oui zonga nengo ozalaka. Donc tu vois que na habité so bato na bazana bato na habité so bazana au moins appelle le bazan mobali mususu o kaya zo bazana mobali na ngaza pasteur mais là ozo finga bato oza moi c'est pasteur tu vois pas que au moins kena mobali non respect na famille mobali non respect donc eza nango ka éducation mutu nga mona nga nango eza éducation mutu oui Sylvie nga na to yeba depuis kala on depuis na yeba yo na yo ka te ko finga mutu boye o monka mutu respect o leka boye o mutu ata sali o mabe o leka na télévision pour bando ko finga ye non ça oui oui et a question d'éducation de na yeba na yo il faut bâtir la biso caméra pour na bando finga Sylvie na yo Sylvie écoute azala ka boye na makaba lokuta mais après lobby vie eza drôle là okuta na pe mwana Sylvie akutani na mwana na yo est-ce que bakozala bien ou ezala guerre vraiment donc eza bilo mususu to sala lokola bato to sala bomoto Sylvie na za problème na Sylvie na yo okuta na Sylvie na solone na yo ça ba compte rendre na télévision est-ce que les gens ont besoin de ça est-ce que bato bazan besoin ba makakuta na yo pourquoi buzoba na biso to bimisa la télévision mais na Congo comme il est contraire bola muto bombi buzoba nde yango anande zotekama donc lokwa to message qui songi memi songi na télévision c'est on a ndenge mabe Pipi lo ali habito memi songi na télévision to memi songi na YouTube ezoyeba na te nani azanani parce que musalo to sala stuba YouTube to coach obiso so to komika ndenge moko to zoyeba na suit mendo to ko distinguer na musala voilà ba identité po yeba obiso to sala nyonso oyelingao na micro baladeur na osala oyelinga ba politicien na osala na yamba bango oyena musique na yamba musicien oyeso ki na nini émission so nini yamba passe na kosala na osala nyonso Fifi Loali tolobela moko ya likambo o ezali lelo ko boma musala oyo ya journalisme à faire tendance to pe particularité lelo journaliste liboso kala to eba ki journaliste bande kozala église au milieu du village abande kozala na particularité tendance mais lelo komi journaliste ana parti pris na ye aza muta artiste songolo muta politicien songolo do ye a défendre kaka musicien songolo ozongi boy a défendre kaka artiste comédien songolo oye boy a défendre kaka politicien songolo na monde yamana na lobby eza marque tozo détruire mœurs tozo détruire mœurs normalement journaliste ndenge aza atangela classe azalaka na un peu moko ko la kisate okoza parti prité oza le chef au milieu du village ça veut dire que ata olinga nani journaliste ça la politique té journaliste ça politique té ba ko sala ba sa manifestation na ko zo t-shirt moko té mona la kisake na za parti songolo chaîne comme na tendance minga ba émission politique nani chaîne na ngai au milieu du village na za au milieu du village o comme na tendance na za au milieu du village na zo akabata pe perdre élection pezana na zo akabata pe perdre na zo akabata IDPS na zo akabata ya Moïse Katumbi na zo na nyonso quand on dit que les informations ce qui est information ils étaient place nous ozo boya nde mutoza la kaka neti Fatia za na pouvoir na kangamaka na IDPS wana na comme na tendance mais tant que nazo la kisabango nyonso et puis nazo censurer loko moko te na otiki la yo moko loba nazo poser au ka ba question
question na lobby na ngai na poser aux questions nga naza nkati wana te naza pour le peuple nga naza peuple naza nkati ya peuple so na moni peuple azoloba likambo ke population ezonyokwama na ke poser bataille de pèse na bimino bato boza na pouvoir bozomona nde nini population azoloba so na moni ke côté na bi bon ba opposant bolingi ka ki opposant bon côté bino ba opposant bolobi nini donc naza au milieu du village mais loko zoboma nini soko ozakaka neti président Fati aza na pouvoir nazalaka pour Fati ata azosala mabe nazaka pouye non même ndenge eza na Sylvie so na lingi yo ke na lingi yo makasi il faut nalakisa obe erreur na yo kina Sylvie place osaki mabe wana nde mutu alinga mutu mais soko ata osala erreur na bia batika yo Sylvie oza danger ya yo kaka Sylvie ozoboma mutu sans on se rendre compte et mutu wana mais bato ba oyebise ke tala osaki ba moni ke bato oyebise baza mabe yonde Sylvie yo mutu kumisaka ndo oza malamu alors que yonde mutu ozoboma mais à la longue omona ka mutu akumisaki lobi omona mutu na komo détruire lisusu yo Sylvie to omona ngwati bato bakumisaki pa babaluki bakomisiko kobimisa ba secret oyo ezalaki ke ifale nde koyebisa na minute wana ke Sylvie loko osala eza mabe ko bima yo mabe oza déjà fan public tala eloko kosala ta eloko kosala te elena conseiller boete na okumisa kaka mais na olongwa na ye kobimisa siko buzoba na onyonso o na bombaki ça sert à rien alors que mutu alinga mutu il faut kobimisa mutu vérité en face donc pour papa mbana oka côté moi lobi soki olingi mutu bolamu na ye oko bimisa mabe na ye obombi na kati ya mutema wana nde bolingo toka yango pe na ba mateya mais yo soki mutu ata asali mabe obeteli maboko asali bolamu obeteli maboko azo ba position est banate. Alors s'il arrivait aujourd'hui madame Fifi Loali azala nommée ministre de la communication et médias décision ni okozwa pour la presse congolaise musaleze belé ba oyinanga ba makasi ino par rapport à quoi pour na kozongisa na rigueur oyo ezate et na kozongisa ba chaîne à télévision ezonga na norme oyo ezalaki kala okebite ba TikTok tokokanga ngo il faut ezwa na norme ce qui tozo koka ko surveiller yango te de préférence kokanga parce que zobebi sa jeunesse bana zobeba mwana komi bana lelo bazana ba télévision mwana muke 6 ans 7 ans bana ba télévision ba parents ba somla ba télévision non donc makamo mwana osala na kati ya chambre na ye yo parents zo ebate donc loka liboso na okanga na au TikTok deuxième na kopesa la norme pe na YouTube sur YouTube na moni pe zo respecter te tokangi yango vometo zonga ndenge tozaki na biso kala ki toyeba makambo mususu te mboka etambola na sembo que tozoyeba makambo nyonso mais tozo bouleverser yango totambwisa yango na ndenge ya kokoso ou soit kotia ba loi oyo esengeli que ba média nyonso balanda yango soko olandi te tokangi et petit bato oyo bakomesana na conduite wana oyo tozo memande et ko sala ke mboka na biso siko ezo siko relève ya bien parce que na moment na monde to communauté Congo neti zaka buzoba na buzoba tozo bima msaba buzoba moko o ezalaka te to fingisa président na biso to fingisa ba konzi na biso tozo finga mboka na mona te na TikTok ba filmer côté moko ya kitoko mboka boya ta na ville ozo ata na oke osala live na ville tokenda filmer ka côté ya mabulu tokenda filmer ka Congo donc neti ça c'est zaka salité tokenda filmer ka côté ya salité tokenda filmer ka côté ya poubelle toteka image ya mboka na ndenge nini toteka image na biso ka mabe toteka ba konji na biso mabe toteka éducation na biso mabe finalement donc tozaka mabe bolo ezate na Congo et réaction na yo par rapport ya TNT o bande ko mususu ya télévision bazolela balobi ke babomela bango cop kala temps bazaki na ba antenne a ba canal Kid ba CCTV bande ko se retrouver mais depuis kaka TNT et ya et boma cop ba koma beaucoup plus côté la ba chaîne wana ke ba chaîne mususu to e ba kikala mais monde des évolué na on sait na ba chaîne na télévision monde des évolué ba ko zonga simate quand même soko moni net na antenne toza na bouquet canal plus toza na ba TNT toza na soko moni ke oza na
vision ya ko élargir nina okotika la ka kaikte kotika ka na ndenge ya kalate kota pe on nini po oye ko sala osa commerce bato bakolo télévision basala rambongo bazozo mbongo mais kota landa mouvement bongisa chaîne na yo na ba norme wana ele yo le la antenne A tozana na YouTube ya antenne chaîne na YouTube ya antenne ezali tozana Facebook ezali donc tozana ba TNT tozana Canal Plus donc tozana télévision lelo e futa souté par rapport à quelle époque bon ce que munga na ebité na antenne ba olela te ke futa te pour kolo nango se ka futa te na net ebi ya lingi mbongo nda kanga chaîne ka no antenne ande boni komi mona trop to mona te na opesa exemple ya place na zali est-ce que muto azozwa eloko te nini te azala nde na zali non donc ça veut dire que ba omona na bango clair yango na ba otikala na ba télévision na bango soki muto amoni clair te omona télévision ko kangama tout ka RTGA tout kangama donc ça veut dire so muto azomona na clair te kangana e soki muto azotikala ka na course ça veut dire azomona mbongo donc ça veut dire que c'est pas que pour ba chaîne wana ye ke kangi non soko moni baninga ba komi na évolution yo peut évoluer na bango et ko sala bien soko zo se évoluer te otikala na sima so tika na sima banyati yo comment que malembe na suka émission na biso relation nini ozaka nango na bapandisango mususu yo moko ko témoigner non témoigner te pota bobeba na kuna na zala pete bien que na ebo za mutu malamu oza douce bon nga normalement na koloba bon côté nyoso na leka na zangi mabete na zangi na mabete eloko sovanga po na za na franc parler nga so salinga mabe na mungala na mukongo te so salinga mabe na minute wana na lobby après esili na so kangeli na nga yo kanda esili so na sali ope mabe na minute ozo ba ke fifi na mona ke loko bosekele senga te na sengo pardon donc côté nyoso na leka bato ko dato na za mutu na zangi ba défaute mais batebele ba webiso na seka mingi na sa mingi ba blague na za nga muto yo na za bien na bato ata muto aza mabe koleka na oyeba ndeni ovanda na obi muto aza na facilité même nga moko na ba défaut ebele o que mutu po avanda na nga il faut supporter na ba défaut nanga en premier lieu soko za na bato linga na ba défaut na bango leba yo sa bolamu wana ko couvrir siko ba défaut na bango mais soko bando tala ka ba défaut ya bato ezala passe po ozala bien na bato donc na zana au premièrement et loko so na moni ezana ngo mabe na beti na nga kara mais so na moni bomo toucher nga ezala ba chef na nga basi ba yeba même na otena même na MCR nga me kolo chaîne monsieur Nduna le fait na okene me kolo chaîne na keti na ndako na ko biseke même la TV na siku na Fan TV na pesi papa Pierre Mbote bon na zana nga bien na bato na ngande buzo bate na nga pe mutu okomisanga esclave te na nga pe mutu okomisanga mabete na vis-à-vis ya bato so naza na nga na mabe na nga ya nga moko mais ko bakisela nga mabete o naza na ngote yana na linga na nga ngote puis na linga ba toucher personnalité na nga. Très bien Fifi Lo Ali conseil nini okoyi kopesa na bandeko to pe bana oyo ba bandi musalo osika omoni télévision les zaka kala l'air to kotala ba maman Chantal Kanimbu l'air to tala bango ozo banga ifuna zala ba mami lela l'air ozo tala bango lobi mami lela sali des années hein OK na likambo moko te peut-être sala kana côté ba musicien musique eza facilité yo sala ka côté domaine wana oyebi que eza facilité musique nga confier ça loba na même une fois alobi yo oko sala mondo to lingi to ba logique donc je préfère que na journal aloba na mona yo ko la bima ezaki prophétie pour nangai donc ba mami lela ti lelo ba garda personnalité na bango ba Chantal Kanimbo ba garda personnalité na bango jeunesse obisonde to banda kinde to ko bebisa télévision et lelo ba no bazo banda bazo ka guya ko sala télévision te po biso oyo bato ba pesa ki biso héritage wana to bebisi yango na ba laisser aller na ba buzoba na biso na ba kindumba na biso na ba biloko na biso a salté to bebisi télévision alors ceux qui to ko se racheter les sous to sala que bana o bazo ya bana na biso baleki na biso baya okuta pe que to
to lia manga teti na mukokoli non to tikila bango te ata mwa misuni mwa ndambu ko lobi pe bango pe batika pe mwa misuni e kozala vraiment malamu mais biso to komi ko lia tina na mukokoli to meli même to ebite so to bimisa ba nzete ya manga ngona mituso ndeni Fifi Lowali to komi na suka bambote na 2-3 personnes balingaka yo bato alinganga ebele so napesika 2 ezala pasi napesi mbote na bato nyonso e baabone pa chaîne non bolanda yo Lowali TV vraiment baabone à chaîne nanga Lowali TV bambote vraiment trop bambote pe na papa Pierre depuis les États-Unis bafal télévision pour na sala ki kuna antenne bazolanda antenne pe bango nyonso famille Lowali famille Bofuki partout cameraman non c'est monteur non Joël Okondo e pa zolanda alingaba lo bana ndenga te bon napesika Joël Mbote alors na Rémi Mbote et puis na Binonyoso et un gros bisou à ma fille chérie Esther Lowali. Papa Lowali, au PC Mbote. Papa José Lowali. Papa José, n'a pas qui est Mbote. Papa José Lowali, papa Jean Roger. Donc Mbote vraiment à trop na Binonyoso et un gros bisou à Esther Lowali et tous les Lowali. Bah bisous vous êtes tellement belé dans le monde entier. Donc moi en temps à vraiment. Merci beaucoup Fifi Lowali, merci na Binonyoso Boanda qui émission. Merci na beau cadre. PC qui biso lelo espace pour na émission wana na moni directement espace Elena Square en tout cas merci ebele na cadre oyo kitoko bo PC biso lelo merci beaucoup aussi na manager Rosie merci vraiment pour na accueil ezaki chaleureux et grand merci na Yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja ya papa Micha joyeux anniversaire na papa Micha na PCP joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire invité a déclaré avec anniversaire Mongongo et Kosala bien maman Mami Wanja la patronne oui merci beaucoup na King Ganda ozaki sima caméra coach donc coach yaye ezakate ke aussi le grand non coach na ezaki po ayebi vraiment ko ça entraînement ba basket ba handball tout ça donc nga ka coach caméra non nga ka dati na on ba coach na pe na bito na coach na handball donc merci beaucoup merci na merci la Bioyoso Bolinganga Sylvie Bahati merci beaucoup na Adida Lumumba l'homme à la taille Expo na lelo tout ce qui a été écouté prochainement pour un nouveau numéro d'émission la biso bye bye